Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Triste nouvelle pona Rosny Muchopi, comédienne na biso ya kitoko, comédienne na biso oyo asepelisaka biso. Comédienne o penza tobengaka na biso mingi mama monoko. Ye penza soki akoti na scène, donc ezalaka nde monoko na monoko. Azala bongo. Donc mais vie na ye réel ezate ki azalaka mama monoko non. Monoko wana ezalaka penza ka monoko ya sur scène. Kutu mikolo yo eza ya koinda na belle vie. Kuna nde likambo ba français Rosny Muchopi azobetela kuna bandeko eza ya somo. Ba français moko pas possible. Ye penza amikotisi na ba français wana bandeko parce que aosala na famille oyo il faut ka koloba français. Patron na ya lobité et pas nanga il faut ka français na français. Yango ye pe akomi ko bricoler o ya ye kandenge ezalaka bandeko eza somo. Sikoyo imagine mama monoko na ba français moko ya bricolage ndenge tambolaka comédie kakati. Comédie bandeko koseka nde koseka kosekisa nde kosekisa mais na système kaka ya bien makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Bande konanga kandenge toyebi, soki bomoni biso, soki bomoni vidéo ya sika eye, c'est que moi makambo pe ya sika eye. Donc ezalaka bongo tokoya kaka dans les vides bongo te to pamba kandenge ezalaka bongo te biso toyaka soki moi ba information eza soki ba analyse ya kosala eza nde bomona biso pe toye na système na biso ya bien kaka ndenge ezalaka. Bandeko kandenge boyebi manungu eza nango ebele na Congo na biso vraiment manungu ezanga kanango te. Donc ezalaka nango kaka kilikili. Ezalaka nango kaka kilikili. Tambola kotoyo oko sentir kende kotoyo oko yoka. Donc wana penzande ezalaka Congo na biso place ya ba matière evanda. Somo bandeko. Siko ya turo yo bandeko eza makambo et concerné vraiment comédienne nabiso, star nabiso ya tongo makasi Rosny Muchopi. Nini ezoleka bandeko? Makambo eza somo na lala kinanga kandenge ezalaka kaboye matière ekoti na lobité. Ba matière a bongo ba partageaka na famille comme ça toyeba nini ezoleka. Ba partageaka penza na famille boyebi bolandi landi nini ezoleka na monde zalaka bongo ba famille avant to kota na mwa makambo na biso mwa ba masolo na biso analyse na biso ya lelo na osenga nanu na bato o nyonso tout si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso kandenge zalaka bokota bo s'abonner abonnez-vous massivement, cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez bandeko et kosala biso oyo tolobaka na biso chaque jour et chaque fois tokos makasi. Bandeko bozwana no bakiti to vanda to beta masolo parce que makambo yo ekomi moi sérieux. Makambo yo eza moi sérieux bandeko. Soki tokomi ko néglige ka ba makambo nyonso to bomona kutu na ya mabe ekoti kokota. Yango balobaka kaka ke soki bomoni moi mabe na ebandeli déjà bokima. Donc ezala moi bongo to botelema soki moni moi makambo ezoya en tout cas telemela makambo wana ya mabe na système moko ya bien kaka makasi. Bandeko nanga bozwa bakiti bo vanda botia moi mai pembeni kandenge to salaka na système na biso tozalaka bato mai pembeni moi jus pembeni moi sucré pe pembeni
moi eloko akoliaka ndenge ezalaka na ndenge moko ya bien côté mosusu tozoliaka na biso côté mosusu tozomelaka côté mosusu pe tozobetaka masolo na système moko ya bien makasi. Sikoyo bandeko na nga nayeli bino lelo Rosny Muchopi. Rosny Muchopi bandeko makambo ekomi kotambola kilikili. Makambo ekomi nango ebele. Yango to ya kaka to beta masolo to ya kaka to sala analyse. Ndeko na biso ya mwasi comédienne na biso kandenge ezalaka abandaki ko évoluer na ye na ba groupe batu kandenge ezalaka soki mutu aza na posa ya kobengisa Rosny Muchopi aya ko jouer bakobenga akepe a jouer a déjà na ba chaîne ebele a jouer jusqu'à ce que jour moko aye ko vanda alobi ke non nga pe nazalaka intelligente nazalaka pe na makanisi moko ya bia koloba ke na kotipe ko koma film moko boye film wana pe etamboli film wana pe etalami film wana pe éduquer ebele ya batu to édifier pe batu na kotipe ko sala ba makambo ya bongo. Sikoyo kandenge ezalaka mutu nyonso avant sala eloko atunaka nanu batu o baza na expérience nango batu oyo ayebi keno batu o déjà bazosalaka mosala na bango kitoko. Nakala wana bandeko ezalaki keno ba film nyonso la plupart ya ba comédien na biso ba bande ko jouer ezalaki mingi batu ba bande ko produire bango ezalaki batu a poto penza nde ba bandaki ko produire bandeko na biso ba comédien na biso ba star na biso. Sikoyo eyaki ko sala ke bango moko pe bavandaki batali ke non pourquoi to bandozelaka batu ba ya ko produire biso. Pourquoi pas biso pe tokoti ko banda ko produire ba film na biso moko ataka na oya muke tozozwa kata na lisungia batu mosusu ba fan na biso kandenge ezalaka basunga biso comme ça to produire ka ba film na biso. Bandeko yango lelo toye komona la plupart ya ba star na biso bakomi ko produire ba film na bango moko. Sikoyo pona Rosny Muchopi ye pe avandaki makanisi wana pe eyelaki ye alobi non je suis intelligente nazalaka nanga mature naza mwasi moko ke no soki na vandisi ka makanisi nanga nakoki kobeta pe film kitoko oyo koki ko édifier batu oyo koki ko éduquer batu pe bakotala bakosepila. C'est ainsi que akendaki pe kotuna kandenge batu nyonso bakendaka akepe kotuna atuni batu kandenge ezalaka ndenge nini bosalaka ngo ndenge nini bofungolaka YouTube ndenge nini etambolaka ndenge nini pour que nazala na ba abonné faut na sala nini bandeko batu ba explikaki ye allez aye kofungola chaîne na ye tango afongola ki chaîne na ye na ebandeli bino moko bomona na chaîne na ye ya bando tia mwa biloko loko kandenge ezalaka tango aye kovanda lobi te na banda pe kokoma ba film. Bon bino moko boyebi na monde ba film déjà toyebi déjà eza na batu oyo bazobeta masolo soki penda avandi boye akomi film bino moko bogangi bolobi wow number 1 tozalaka na batu na biso na oloba nga number 1 te penza parce que na boy nanga ba polémique toza na batu neti ba dina na la douce bakomaka ba film na bango kitoko toza na batu neti ba bobo manoka bakomaka ba film kitoko ba tonton Ada Ilunga baokoma ba film na bango kitoko totala ba Belleville kandi ya ba Belleville la patrona bakomaka na bango ba film kitoko. De l'autre côté totala ye moko sila bisalu mams pomba scène ba film na bango dans ceux qui otali ba film boyo lobi que non mayele nde place evandi mayele penza. Sikoyo pona Rosny Muchopi ye pe penza asaprochaki epa ya batu o babetaka penza ba film kitoko akendaki kotuna bango kandenge ezalaka eza na batu mosusu oyo ba encourageaki ye balobi te meka parce que na vie ba meka kaka on sait jamais omona ka boyo meki na yo batu basepeli na film na yo kandenge ezalaka. C'est ainsi que azwaki courage wana parce que ezaki na batu o déjà ba betaka ba film kitoko ba encourageaki ye ba souteniraki ye pa lobi te nga pe na kotisa kaka film nanga na ndenge ya bien bandeko nde Muchopi na biso ayaki ko tia film na ye film penza na ye ya liboso film na ye penza ya liboso oyo ayaki ko tia tango atie film na ye
ayaki ko constater que visibilité ezalaki te. Visibilité ezalaki na yango ya malonga te, batu babandeki penza kotala filme na ye te. Kandenge ezalaka toza batu soki otie eloko oza na posa batu baya batala, oza na posa batu basalela yo ba remarque, oza na posa batu bapesa yo ba compliment mpona koencourager yo. Talaka ba effort mwasi ya batu, mama ya batu, mwana batu asalaki avandisi mayele na ye nyonso, avandisi penza makambo na ye nyonso, makanisi na ye nyonso, alobi ke non il faut na beta filme oyo. Mais après ko beta ba dépense nyonso asalaki, imaginez jour à tournage batu nyonso oyo abengisaki na filme na ye, ba mukanya, ba mama ye bakata, ba wana nyonso tu il fallait afuta bango. Ba papa Serge, ba papa Alain, il fallait batu nyonso wana afuta bango. Sikoyo ye atie filme na ye ayebi ke tango batu bakotala na kozwa mwa quelque chose na refuta batu nga pe na kotikala na mwa muke. Et du coup Rosny Muchopi aye kotia filme na ye, filme ezotalema te, batu bazotala filme na ye te. Tango amoni bongo alobi te na recourir na population kandenge ezalaka. Parce que totiaka biloko pour que population etala. Soki population ezotala te, comme ça na ya ko sensibiliser batu. Bandeko, yango eyaki ko sala ke kandenge ezalaka. Rosny Muchopi ayaki ko lancer message na page na ye ya Facebook pona ko senga batu bakendo tala filme na ye. Wana kutu amasionaki deux groupes parce que toyebi ke batu na batu eza na ba fan bazalaka na ba star na bango. Siko pona ye ayebi ke na communauté na biso mingi groupe mibale oyo eyebani eza famille Libota na les Abakuka. Wana penza nde bayebani mingi, toyebi ke ba Apoishu bazalaka, ba Peshalove bazalaka, ba Dinana Chou bazalaka, mais ye penza mingi a mentionnaki na ye batu mibale famille Libota na les Abakuka. Bandeko, message na ye wana kaka ndenge ezalaka, mutu asali sensibilisation ye ko sensibiliser batu. Mambandeko eye ko salela ye ba retomber pas possible. Eye ko salela ye ba retomber na niveau moko pas possible, batu ba komi ko menacer Muchopi. Batu mosusu ba komi ko seka Muchopi pona message oyo alansaki. Batu bakomi koloba ke non, soki amonaki ke azalaki prête te ya kokoma ba film, il fallait pas akoma. Batu mosusu balobi ke non, batu mosusu babongami na bango kaka bajouaka na ba groupe batu ke bango moko ba produisaka ba film na bango moko. Batu bakomi ko finga Muchopi. En tout cas pona koloba ma finga o ba finga Muchopi ngana koloba ngote parce que chaîne na biso to finga ka te. Bandeko, et au sala pasi na communauté na biso, c'est tout à fait normal. Mutu nyonso tout ce qui azo mona makambo na ye ezo tambola na ye bien te. To business na ye, affaire na ye o yazo sala ezo tambola bien te. C'est tout à fait normal mutu aya ko sala publicité ya eloko azo sala. To mutu aya epai na bino aya ko senga bino ke bo soutenir ngai. Mais to mona kango epai ya mindele. To na ba poto tomona ka biloko wana soki mutu alingi asala mwa likambo moko boye omona ba publicité, omona mutu aye ko lancer message pour na soutien. Est-ce que soki mutu asali bongo déjà elakisi ke non mutu a échoué? Non. E bandeli nyonso, e bandeli makambo nyonso tu bandeko ezala nango facile. C'est connu de tout le monde. Ezala ka facile te. Ezana batu mosusu pour que ba koma place o bazalelo. Ezalaki ka sensibilisation na sensibilisation. Yango bomona kata biso na ba chaîne na biso soki to sala ba émission na biso to senga ka batu please soki ezambala na liboso ozokota na chaîne na biso o s'abonner to sensibiliser ezalaka bongo. Ezala batu mosusu peut-être ka yebi na yete ke no ba s'abonaka. Ayebi na yete. Mais tango oloba bongo atali place à s'abonner, à kepe à s'abonner, à soutenir pe ba émission au sala, à soutenir pe chaîne à yo. Donc ezalaka moi bongo, c'est de la même chose avec Rosny Muchopi. Bandeko, Rosny Muchopi ayaki ko senga lisungi epai ya biso communauté congolaise. Ayaki ko senga lisungi na ye bandeko.
Azana posa batu ba soutenir ye. Azana posa batu ba sunga ye. Mais pourquoi na communauté na biso batu ba ko préférer na bango kaka ba finga ye? Batu ba ko préférer na bango kaka ba lobela ye makambo moko ya mabe. Pourquoi na communauté na biso ezalaka bongo? Ba makambo mosusu moyen to lekisaka ngo eleka ezalaka te. Pourquoi na communauté na biso bandeko? Communauté moko na je ne sais pas to loba nini. Mwana batu to soutenir œuvre azo sala. Soki boke c'est vrai boke ka na chaîne ya Rosny Muchopi boke kotala ba film kutu ya kitoko, film à tourner, film à produire, film à komi ya kitoko makasi bandeko. Soki okotika na chaîne ya oke kotala nombre ya visibilité ezate. Visibilité ezate. Visibilité ya malonga ezate. Sikoyo pona ba biso yo mingi na communauté na biso to se concentra mingi kaka pona ba film ya Belvi Kandi, pona ba film ya ba Sila Bisalu, pona ba film ya ba Dina na la douce, pona ba film ya ba Bobo Manoka. Mais ya ba mosusu oyo tozo se concentrer te, to otala kango te bandeko. Soki to otala ngo te bako avancer ndenge nini? Bako avancer ndenge nini bandeko? Tokendo soutenir bango. Mosusu otali pa ya Belvi, mosusu otali pa ya Sila Bisalu, mosusu pe otali pe na ba chaîne ya mike place ba otia katiaka ba film. Neti ba décor ilonga, bazalaka pe na ba chaîne na bango ya ba YouTube. Neti ba Cardozo Mille Esprit, bazalaka pe na ba chaîne na bango ya ba YouTube. Wana nyonso zaka ba chaîne, koti kokota pe kuno ke kotaya. Ba Renate Ifuku, ba chaîne na bango ezalaka. Ba Barcelone Naomi, bazana ba chaîne na bango batiaka pe ba film. Presque ba comédien na biso na ba comédienne na biso ba komi na ba chaîne na bango ya ba YouTube bandeko bokende pe kotalaka kuna bango pe bazokomaka ba film. C'est aussi une façon ya ko soutenir bango, c'est aussi une façon ya ko sunga ke musala na bango ekende liboso. Kutu Rosny Muchopi atuna kina kotuna alobi soki bomoni eloko oyo photo bongisa na film na biso bokoti toutefois koyebisa biso alobi nango bien ezalaka bien oke otali boye soki omoni mwa ba défaut bokomika na ba commentaire ke Muchopi en tout cas image peut-être un film na ezaki kitoko te wana ko améliorer batu nyonso lelo to mona ba mams to mona lelo ba Belvi Kandi to mona lelo bato oya minene ba Dina na la douce ba Ersil Pechanga bango wana nyonso babandaki ka neti bango ezaki ka malembe parce que bazalaki na soutien na bino yango lelo ba komi penza ba kombo na bango e komi likolo yango bomona ta ba chaîne na bango lelo ba abonné baza na bango ebele. Pourquoi? Parce que bo soutenira ki bango ba oyo pe ba Rosny Muchopi ba Cardozo Mille Esprit ba Mukanya ba Luna Miezi ba Baby la Donja ba Grâce Luzolo baza pe na ba chaîne na bango ba komaka pe ba film na bango bandeko bokenda akuna botalaka bokenda akuna bosabonaka bosala pe ba remarque na bino ka ndenge ezalaka. Mais pona batu oyo ba finga Rosny Muchopi bandeko tozala batu chaque dimanche neti lobi awa dimanche ebele abatu tokendaka église tolongola nanu ki fanatisme bandeko totia nanu ki fanatisme à côté. Je me rappelle après appel ya pasteur de la foi tango pasteur de la foi abengisaki ba comédien pona ko yebisa bango ka ndenge makambo elekaki biso nyonso tolandaki bandeko Rosny Muchopi kutu asalaki audio vidéo na ye asalaki vidéo na ye pona ko se réconcilier na leza bakuko wana toloba parce que la plupart des gens ba yebi ke non Rosny Muchopi azalaka mutu wa famille bota mais asalaki audio vidéo na ye plutôt pona ko se réconcilier na bakuko alobaki ke non naza na problème na mutu te na koyaka lisusu kofinga mams te bandeko siko mutu asi asali réconciliation na ye pona nini bandeko tokoki te kokende pe to soutenir ye tozaba to sambelaka tozala ba famille bota tozala ba kuko tozaba to nyonso biso nyonso tokendaka na église chaque dimanche okoti penza église okomi pe ko sambela nzambe pambolanga nzambe limbisanga na sala kiboye na kenda kiboye na zonga kiboye na mata kiboye to sambela kabiloko wana nyonso to sikoyo bandeko nanga na osenga bino na kombo nzambe
nazo senga bino na kombo ya Nzambe tozala na bolingo ya solo. Bomoni bolingo o penza tolakisaka na bandako na biso, tolakisaka bolingo wana pe na communauté na biso ekosunga pe mingi makasi. To soutenir œuvre ya ndeko na biso Rosny Muchopi, to encourager ye efe na biso ya kotala ka émission na biso na ye, en tout cas efe na biso ya kotala ka ba film na ye, surtout ekosala ke chaîne na ye pe okende liboso, ye pe akokende liboso, pe biso pe tobanda kosepela ezalaka bongo. Mais soki tozo soutenir ye te bandeko, eza neti bozongisa mutu sima, mutu aza na posa a avancer, mutu aza na posa a avancer, biso tolingi ka tozongisa ye sima, eza bien te communauté na biso. Tozala surtout na bolingo yango na senga kananga mingi. Nga vraiment na makambo ya bolingo na senga kango mingi, na betela kango pe sete mingi makasi. Bolingo bandeko eleki vraiment makambo nyonso tout na mokili. Soki tolingani bomona pe communauté na biso eko avancer na système moko ya bien makasi. To soutenir ndeko na biso, chaîne na ye ezalaka Rosny Muchopi officiel. Wana nde ezalaka kombo penza ya chaîne na ye. Bokende kuna bandeko bokota, bo s'abonner, bokende kuna bokota, botia ba j'aime, bokende kuna pe bokota, bo sala partage pe ya vidéo na ye, bo sala pe ba remarque ya ba film oyo auti kotie la biso. Soki bomoni ke ba film wana eza bien te, image eza bien te, to façon ba joua ki ba casting na bango ezala ki bien te, en tout cas soyez libre ya kosala ba commentaire. Ka ndenge bosalela ka biso ba commentaire ya ba remarque bango pe bokoki kosalela bango ba remarque, en tout cas ba kobongisa na ndenge moko kaka ya bien makasi. Bandeko nanga, chers connaissances, chers abonnés, un grand merci surtout na batu onyo surtout bazwaka penza bata na bango pona kolanda ba émission na biso. Grand merci na bino nyonso botiela ka biso ba j'aime. Grand merci na batu onyo surtout basala ka partage ya ba vidéo na biso bandeko. En tout cas que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas la famille nga na tiki bino kandenge zalaka ezaki ka moi analyse ya muke na lingaki na sala na bino na tongo ya lelo. Bye bye la famille et à la prochaine.